Bote na bandeko balandi nyonso balandaka émission masolo na biso nzamba pambola bino bandeko sika nyonso video kokutamela bino nzamba azala na bino bandeko na ngai eza ya koyinda trop c'est trop bandeko na likambo etali mboka na biso mboka ya République démocratique du Congo bandeko soki tovandi kaka boye ya solo mboka na biso tokokoka kosikola yango te yango bandeko ngai ndeko na bino Kongo alenga bandeko na likambo tali mabele ya bakoko bandeko totikelaka nsima te na bandi bandeko makambo ezali koleka na République démocratique du Congo africain nyonso bandeko ayebi makambo yango ndenge awa na Europe ezali koleka likambo ezali koleka na Ukraine mutu nyonso tobengi européen nyonso tu bandeko ayebi ke la Russie ezali kotake pays oyo tobengi Ukraine alors mutu nyonso na kati Europe bandeko azali koyeba ke ya solo crise mondiale oyo ekoti na kati ya mokili ezali à cause ya Russie guerre oyo ezali koleka kuna na Ukraine parce que bango bato basportaka oyo tobengi farine biloko ebele mafuta huile makambo ebele oyo na pétrole biloko ebele oyo bango basportaka yango esalamaka epai na bango biso nde tozwaka yango kozwa kasi ya solo bandeko biso na mboka na biso mboka ya Congo bandeko bozali komona baprésident mibale oyo président Paul Kagame na mino oyo azali kosekela ndenge vraiment bozali komona pena président na biso ya République démocratique du Congo bandeko tozali koyeba te soki bomoni baprésident mibale bazali koseka bandeko bokeba président ya Russie so botali na président oyo ya Ukraine bandeko basekaka te parce que président oyo ya Ukraine ayebi ke Poutine mutu azali kotake bango la Russie ezali kotake donc Russie ezali kotake Ukraine jamais bokomona président Ukraine même azosala discours na ye même na baparlement nyonso to bapays nyonso européen bandeko ntango aza kosadresse na bango na likambo teli mboka na ye Ukraine asekaka te parce que ezali likambo mabele likambo ya mabele bandeko na ngai ezali mabele ya Ukraine kasi biso na Congo bandeko na ngai toza koyeba te président Félix Tshisekedi faci béton tala ndenge ayambi frère na ye ya benga ye frère Paul Kagame azali frère na biso batuti bazali ba frère na biso ba bantu te batuti bazali ba frère ya ba Hutu o bazali na bango kuna na kati ya Rwanda kese biso ba congolais bandeko na ngai tosala angele président faci béton bandeko na ngai batu oyo bozali komona ke Paul Kagame président ya Rwanda bango nde bazali bagresseur nde tozali komona ya Russie azali koagresse pays oyo tobengi Ukraine mais président Félix abengi ye frère na ye bazali koseka mais ye nde moto azali koagresse biso ye moko mpe azali koloba ke ya solo moto azali koagresse biso oyo azali mokonzi ya M23 ezali bongo Paul Kagame président ya Rwanda kasi ya solo bandeko na ngai okomona bango kokutana na bango bakoseka bazali kolia esika moko pouvoir yango mpe oyo toyebi ya faci béton congolais nyonso tu toyebi ke faci béton baélection eleka nango malamu te kasi ya solo bandeko na ngai bato oyo mibale président ya Uganda na président ya Rwanda bandeko na ngai bango nde babomi RDC oyo bazali kotravaille mpenza malamu na ba-occidentaux bandeko mpona koboma la République démocratique du Congo na tata oyo ya mobange oyo tobengi Museveni Yoweri bandeko bango nde bazali koboma mpenza koboma RDC mais président na biso
bandeko na ngai ti lelo ya sekaka na bango bandeko nanga mutu naza kotala yango boso boteli koseka na nga bokomolaki koseka na nga eza koseka ya kanda mais ya président na biso Faci ozosentir ke président aza koseka na esengo donc aza na sentiment ya koseka mboka bato bazali kokufa peuple akomi dispersé partout azali kokende bandeko na biso ya Kivu baza partout bazali kokende bitumba ezali kosila te na miniti oyo bandeko na ngai bandeko ya IDPS baza kotomboka na ndenge ya kosakana te IDPS batindi ba message partout pona kolakisaki ya solo bango bazali content na président de la République oyebi ke président azali moto ya IDPS mais bandeko makambo ezali koleka na Congo toza koyeba te président na biso bandeko mapinga oyo tomoni oyo mapinga na biso nyonso balobi oyo euti kote ya Lubumbashi nyonso ekei kuna na kote ya Kivu nzoka nde ezali baje bazali kosala baje wana po baemile Kinshasa po ntango bakoatake Kinshasa président kokoka te fo pa mpe bakoki koassassine président bakoki koassassine président donc yango lomoni bandeko tous les Congolais biso tout eza na diaspora distraction nyonso tout tolingi yango susu te mpona makambo tele mboka na biso basoda ya Uganda na basoda ya barwandais na ngonga oyo bandeko basi babongami na ndenge kosakana te mpona kokota sikoyo koatake Congo po te ya solo balobi ke bango M23 tolandaki deja ndenge bapesaki message na bango balobi ke bango baza bakongolais bamaimai na FARDC soki baatake bango bango bakoreposte pamba te bango balobi ke baza bakongolais me bandeko na ngai botala groupe ya basoda botala ndenge balobi lelo kaka nde toza koloba boye plus de 1000 personnes plus de 1000 soldats rwandais ougandais baza koya kokota na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo mpona korécupérer bamboka nyonso baterritoire nyonso tu oyo ezali bongo na kati ya Kivu Goma balingi bazwa yango mpenza bakanga yango mpenza bien bien roi ya Belge roi ya Belgique roi de Belge mpo aza ya biso te ayaki kuna me koya ya roi bandeko na ngai eza bakope na bango eza masolo na bango biso peuple congolais na minute oyo bandeko toza kosala nini tozolala pongi koloba kaka koloba makelele makambo ya miziki le 30 jours miziki wenge kobeta me bandeko na ngai kuna mboka ezali kokende Kinshasa bazali koprepare bokolanda bavideo bokolanda baaudio boyoka ezali biso te me makambo eza koleka sur le terrain yango biso balobeli tokoki kolekisa yango te il faut tolakisa mpe tolakisa bato balandaka biso bacongolais bacomprendre que notre pays il y a quelque chose qui se prépare bandeko bana Congo totika nanu distraction oyo tozali nango totala makambo ya mboka na biso makambo za ko se préparer na 4 coins ya Kinshasa bandeko basi bakota kota na ba immeuble bandako ebele bokolanda ba audio boyoka ndenge basoda ougandais na basoda rwandais bazali ko se préparer pona ko attaquer Goma donc ba attaquer mboka na biso mboka ya Congo mais kasi biso ba congolais bandeko tozali kaka na distraction biso moko ya solo bandeko balobi tozala embargo to landa na parlement papa lemba bango tout ba parlementaire donc to ba député baza ko lo bango ba ko kende jamais ba vacances à 3 mois bango pesa bango na mbozo babi ba ko kende te tant que mboka ezali agressé na ba rwandais ba parlementaire ba boy ba député ba boy babi jamais to kende te comment mboka za l'occupation mboka ezali agressé na ba rwandais na ba ougandais bino bozo pesa biso bozo tinda biso ba député to kende ba vacances ata bino moko papa lemba
batelemi bato ebele balobi ke ya solo non 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 tokokende te parce que mboka ezali agressé biso tozali na posa mboka na biso tolobela makambo oyo ya trouble oyo embargo ezali na Congo. Président Félix, président de la République, embargo oyo poko elongwa biso bakongole faut tosomba minduki. Il faut tosomba minduki tozomona ebele oyo bazoya nango biso pe faut tozala minduki barese ezali bamboka ebele teka minduki ba Yougoslavie Serbie bamboka ebele batirki Congo fe somba minduki mbongo ebele ebele toza komona eza koyiba baza koyiba na leta toza kokomprendre te mbongo eza kokende wapi minduki toza na posa minduki botala bandeko na ngai bandeko meme ya IDPS baza kotelema balobi ya solo vraiment balembi trop c'est trop avant toleka na makambo teli IDPS bandeko bolanda audio oyo boyoka ndenge mbela ezali kopesa na kati ya Goma mpona bakongole nyonso toza libanda tokeba tozala vigilant mpe toyebake na Kinshasa bandeko na ngai eza ya koyinda boyoka ba audio ndenge bato baza kobeta bambela mpona koyebisa bakongole totelema kongole nyonso debout totelema mboka na biso vraiment ya solo bandeko soki Faci akufi mboka ekomi na baboka barwandais ndeko congolais soki kaka Faci akei Congo ekomi na maboka barwandais bakombatant baza divisé mobulu oyo ezali awa ya kosakana te congolais nyonso esika tozali divisé motema mabe tribalisme baluba balingi batelema kaka bango bandeko na ngai toza koyeba te mboka yango eza kokenda bolanda ba audio bongo nsima tokokotala makambo etali IDPS matondo mingi. Ok, chers collègues, comme je vous avais dit, large diffusion, audio on a na boîte qui pas mutumoko, il y a un service spécialisé na boîte qui à partir de bino na kin. Audio yo mutazolo baba point au bâton bazar. Toi aider Mboka, s'il vous plaît, toi aider Mboka. Toi aider président de la République té, toi aider Sam Alukonde té, toi aider Bahati Lukobe té, toi aider le Vimbo Sauté, toi aider peuple congolais. Soko yebi mutu quelque part. Dans services spéciaux bois qu'il est audio no l'hôpital audio mo est circulé partout ngata na yo kiango na bois kiango déjà na ba service na biso faisons-le pour l'intérêt du pays sociologue faisons-le juriste faisons-le économiste tout ça la yango na si bolanda ki bitakuira honorable ndenga lobi abi mutu nyoso ba élève ba écolier to sangana conjuguons les mêmes efforts pour l'intérêt de notre pays. Moi, je viens de le faire. Faites-le aussi. Kolobate baninga ba osala yo au moins moi major mobi yo kelo au moins colonel manzana kwa na bino un général au moins qui intègre PC audio wana oyo to uti ko yamba ngo biso yonso et panzani partout et dans la nation. Alerte ezali urgence la ville de Goma ezali ko se préparer à l'attaquer na Barwandais na butu ya lelo. Ville de Goma ezali ko se préparer et à l'attaquer Barwandais basi batondi na frontière bakota na Goma. Armement, munitions, mituka ya basoda, une affaire de 1500 militaires rwandais et ougandais. Bazali mixé, bazali mixte. Bazali na Rwanda na frontière na biso na Goma, bazoli nga bakota na butu ya lelo, ba lancer attaque ba kwesa Goma. Urgence yango oyo naza koloba. Basoda ya ba Ougandais na basoda ya ba Rwandais basangani bakomi confondi kati na bango baza ko se préparer avec 1000 camions. Camions zali ebele po bakota Goma na butu ya lelo ba lancer attaque. Tozali ko senga gouvernement ya Kinshasa. Félix plan de guerre na yo osali ezali mabe nangonga oyo il fallait kolongola ba Ougandais na territoire na biso ya Congo ndenge na senga kiyo il fallait kolongola ba Ougandais na territoire na biso ya Congo bazele pa na bango bitumba ezali ba Ougandais pe bazawana ndambo bazokende ko supporter ba Rwandais
basangani na barwande sikoyo troupe msu ya baorganize na barwande bakota na Goma bakwesa Goma. Goma ezali kokweya ekobutu ya lelo ezali kokota na bitumba. Bazali na ngambo ya frontière na Rwanda bazo préparer attaque bakota na Goma. Urgence, urgence, urgence. Uganda na Rwanda batroupe na bango ezali mixte efani na kati basangani bazo kwesa Goma. Bozala prêt. Goma ezoko kweya. Bazo lancer attaque na butu ya lelo. Urgence, urgence yangoana. C'est trop dire, Fati Béton. Ezali pasi mingi, tango yoza ko bimsa toujours moana, lelo bitumba yango yo. Président, même Laurent Désiré Kabila, atikala katango, bandi ko agressé, atikala sous ko sekisa Museveni te. Mais bazaki ko coopérer bien. Laurent Désiré Kabila, atikala li sous ko sekisa Museveni te. Même Joseph Kabila, atikala jamais ko sekisa même Paul Kagame. Que baseka boba photo, bazo seka pour la makambo tali mboka. Donc, on sentit qu'il y a solo bande kolangay Fachi lakisa qu'il y a solo za mobali. Mboka Congo photo bunda. Il photo bunda mindu qui fait sombama. Même ba aide. Rwanda sengi aide na Uganda. Pour bazo bunda bango mibale ba obundisa biso. Bongo biso sikoyo. Nani azo kote la biso. Tozo mona pe resi. Ukraine ye wana bazo sangana ba paye belé bazo tinele ba mindu ki ba mbongo. Resi pas na ba puna ye. Mais biso siko ba congolais ba puna biso za banane. Angolais zali wana frère na biso makuku matatu malamba Congo. Congo Kinshasa Angola Brazza. Bino bolingi bozwa mboka nous bo pesa ngola batuti. Mais comment bande ko ngai mboka Congo Fachi likambo nini? Biso toza ba bantu. Toza ba bantu. Ba néolithique ba batuti. Jamais bakoki komatela biso mabele oyo Afrique ndenge tolendaki silutadi ayeko loba awa ke alobi ke o mboka ya bapiki mais ayebi te ke Afrique mobimba eza ba bantu. Afrique mobimba même ba noir baza na États-Unis na mboka nyonso Amérique du Sud, tous les noirs oyo surtout ba soko tali bango ce sont des bantu. Il y a ça mona ba groupe moko ya ba noir moko ya bapiki mais bazakata sur les États-Unis. Néolithique, non, bah noirs nous sommes mokili, ce sont des bantous. Afrique est abisso. Tous les pharaons bah les en Afrique, en Égypte, en Soudan, ce sont des bantous. Fati Béton. Histoire yango wana. Bisonde ba kolo Afrique. Toko linga jamais ba out ba touti ba yako matela biso. Ba toko linga ngo jamais. Donc bandeko langa bandeko IDPS baza ko tomboka bango pe balobi ki ya solo ba parlementaire pardon debout balobi ki non trop c'est trop donc biso to ko tika ka boete na bumbu selemba ou kuna kata selemba ou ya solo bandeko na ngai kuna ba parlementaire debout na kata selemba ou président Dersi Lutoma yeba telemi na ndenga ko sakana te parlementaire debout à IDPS. À sangisi peuple à lobby qui a solo, trop c'est trop. Ba distraction za mingi ka ba théâtre, kotana ka ba théâtre, ba kino no surtout na kata kine comme ba théâtre, musique, ba théâtre, musique, comme la masanga kolangwa, ba théâtre musique. Mais c'est quoi c'est quoi un pays ko commander ngwana te? Voilà besoin tozo kaba pena mboka ko kaba. Comment pays na biso pena pays lokola monene lokola RDC toko makaba total akaba théâtre toyeba makamba Congo te ba comment peut kosala ba jeu ko kata ba courant kata na buto ba zo sebino na tongo ti lelo nzoka nde ba courant ba kata kango courant za nango pana bango kata na kate courant kata na kate rien kata na kate kaka na ba cité sika oyo peuple zali et pas ba kata ba courant po peuple ayeba eloko te na mboka wana mais ba congolais ba politiciens congolais. Pourquoi vous avez été Kamboka la biso kama belé au boye? Yango moni président Dersi a lobby qui a solo vraiment en tout cas trop c'est trop. Président Dersi Lutoma
merci mingi ya solo botala ndenge asangisi bandeko ya IDPS parlementaire debout na kati ya Kinshasa pe apesi message moko ya monene. Félicitations vraiment président Bercy Lutoma, vraiment na kitoko la makambo ya mobange ya mobilisation oyo sali na kati ya parlementaire debout ya Selembao bandeko na ngai. Merci Eric Lema Makozo, vraiment toujours za kotinela biso ba image Eric Lema Makozo molobila Eroga Lisungi. Merci mingi petit nanga, continuez toujours musala kitoko zo sala, continuez toujours mobilisation yo zara toujours na beaucoup mettre ça Selembao. Vraiment en tout cas merci mingi na Dercy Lutoma tolanda bilili bomona ndenge ba parlementaire debout ya Selembao balobi ke trop c'est trop. Tous les Congolais, tous les Kinois, bandeko tout ya ba commune nyonso to telemela ba beaucoup mesa na biso bango tout, il faut ba bimisa peuple libanda. Il faut peuple congolais banda ko bunda parce que tozali encercler biso na kata Kinshasa ba Kinois ta so bozo yebate ba encercler biso banda ko mingi bomona ba gombe wana minduki ya danze e bomba mikuna bolande na audio minduki e bomba mikuna ko sakana te po nini po ba faire citer Fachi ba tia mutu mususu oyo bango moko bako diriger na ba façon na bango bien ba touti azwa pouvoir na kati ya Congo to keba na musique Vital Kamerhe tokeba ba Congolais tokeba tozana ba sentiment moko boye yango zomona ba sentiment oyo tala Fachi Béton na linga ko trop mais non Fachi Béton vraiment en tout cas je suis désolé mboka Congo jamais tala président lokola Paul Kagame ayaka na Kinshasa azako seka minu nyoso azako seka bandeko na ngai mais vraiment bandeko na ngai na tikala komona Laurent Désiré Kabila jamais na ndenge ba agresaka biso akuta na Paul Kagame abisa minu na ye aseka na Paul Kagame ko seka Paul Kagame ozo sentir pena ke bandeko na ngai et puis de ba interview na ye azako diminuer biso ba Congolais bango tous les leaders rwandais ba interview na bango nous surtout ba diminaka biso na ndenge ko sakana te pona ko la que nous sommes pas capables ya ko sala quelque chose contre Rwanda. Yango siko biso peuple bandeko ba peuple congolais même na diaspora ba combattant ba résistant bo kabone na bino to baye yango boyela ka biso ba distraction o kuna liembongo boyaka ba distraction o ngai boy o ngai peuple mokonzi o nga CCDP o ngai mouvement soki ya bana nini ya Congo so bandeko to baye toza na posa ya unité oyo tozalaka nango to meka soko ko bunda nango na unité wana biso peuple to bunda po minduki ana diaspora bandeko na ngai ba résultat ba combattant ba koso et comment on a dit tokobunda te mobilisation même ana diaspora to sangana tolanda pardon le yembote tolanda vidéo ya ndenge papa na biso Lutoma Dercy ndenge asangisaki bato kuna na commune ya Selembao ba parlementaire debout ya IDPS longone na bino il faut bo telema bo mobiliser bato na Kinshasa mobilisation ya mobange et salama pona kola saka solo. Nous, les peuples congolais, nous sommes capables. Tolanda, vidéo, on se retrouve après. Ali
Kabila Azana Zemi ya Fatimeka Ali Atondoro Ali Atondoro Fatimeka Ali Atondoro Ali etika la kaka la Bible te il faut to tia yango na pratique Félix Tshisekedi na classe batangisaki ye le corbeau et le renard ntango asali yango na Kabila adu pouvoir te merci oyo totangaki na Bible etikala kaka masapo te etikala kaka bongo te ezali livre moko ya référence ntango ozotanga yango yebaki ekala toyokaki likambo ya lisolo ya bafilistin toyoki basolo ya baegyptien ezalaki bongo bazalaki mpe kobotola bamboka ya bato yango nzambe apesaka basamso yo mpo ozali samso ya Congo yo ndenge oza wana makasi oza nango ya kobotola bandeko na yo biloko te makasi oza na yango ya kokata bandeko na yo te me makasi oza na yango ya kobundela Congo UDPS viva makasi oyo oza nango oyo nzambe apesi yo oza samso ya Congo yango omoni Kabila na tour na ye amonaki fo koboma bakuluna il faut kokata bango orke te kuna ezosenga bakuluna UDPS viva kuna bazoboma bandeko na biso zwa kuluna lakisa ye kebinemi na yo eza bango yo mpe kende kuna kata bango mpo barwandais bango mpe bayebisaka bango bongo kebinemi na bango ezali biso yango Félix Tshisekedi alobi akoboma kuluna te azopekisa yango mais vaut mieux kende kota na armée opesa maboko na armée lokola bazokorekrute bajeune tokota na armée soki tokoki kaka 2 millions na armée na biso mutu akolonga biso lisusu aza te ata na makofi okozwa Ezaya solo, Yozana pouvoir, Yoka, Yoka bas, 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 Yoka. C'est vivant, vivant. Toi, alobi boye Congo ezali na plus de 100 millions d'habitants. Bagroupe moko baleka même pas 22 000 hommes. Batungisaka biso ezali po ba jeunes congolais tomitiki na masanga, tomitiki na musique, tomitiki na biloko moko ezali na motina. Congolais préféré kende na bar, Congolais a préféré amela na ye masanga moko songolo ala ba politique etalinga ite. Or qu'un fou n'est pas fou pendant 24 heures. Kabila le père alobaka na biso boye soki yo kokipe politique te politique ekosokipe na yo politique ya monde ezali mama na biso po biso totambola bien il faut politique ya mboka na biso ezala bien yango bible elobi na biso luka kimia ya mboka na yo mpo lipamboli na yo ezodépendre kuna UDPS viva Merci. Donc, Bandeko, dans la distraction, les lobes jeunes, dans l'armée, il faut que tant, ça Samson, Yambo Kanabiso, Samson. Mais baloba biso ki Moïse atomboli maboko l'Égyptien bazokufa makasi oyo ezaka wita panani banzambe te biso mpe fati soki atomboli maboko il faut barwanda basala nini bakufa tati aloba baza bandeko meme yesu ayebisi ye mama na yo na bandeko na yo baza libanda bazoluka yo apesaki réponse nini alobi nani aza ndeko na ngai nani azali mama na ngai ezali moto oyo azokoyoka makambo oyo ya tata na ngai sikoyo ozobenga rwanda mpona nini tozoyokana te azoboma bandeko na biso eske toza bandeko
bandeko notre conscience toboyi bapaya na mboka na biso te bible elobi mboka oyo eyambaka te ezali mboka ya kokufa bapaya baza nécessaire me nakopesa bino lisese moko ya lelo oyo otambolaka nango partout kozala oyebi histoire ya jeko ezali museleke te wana bachasaka ye te atomoni ye na mire okoki mpe no ye te me azalaka na poison me mpuku soki omoni ye kaka motema na yo na ndako ebebi mpo akoderange akoki kolia mbongo akoki koswa yo na makolo ndenge moko na barwandais toboyi baétranger te mais étranger zala lokola jeko même na palais présidentiel jeko aza kuna yakendaka na ye na mpule azobénéficie na ye mwa biloko oyo ya mikebe sectio ezoya na chaleur alukaka makambo te bakongolais oyo mpe boza libanda bozala bajeko koluka makambo na mboka bato te kokota politike mboka na bango te kobotola mpe mabele na bango zala jeko bénéficie na yo me oza mpe na poison na yo moto akotayoka aza te me kozala mpuku te kozala soki nani te okende koderange na mboka ya bato meme yo place osalaka zala jeko meme yo esika ofandaka na quartier zala jeko kokreele bato makambo te barwandais biso na bango tobebani mpo bazokreele biso makambo matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi video ya papa na biso Dercy Lutoma ndenge asangisaki bato kuna na mboka ya Selembao kuna na commune ya Selembao. Vraiment en tout cas merci mingi mbote na yo papa na biso Dercy Lutoma parlementaire debout ya IDPS vraiment longonia en tout cas na musala kitoko oyo za kosala bandeko ba commune